La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bonjour, ici Kanyoso Oyo Bozali. Bandeko nanga selo d'information oyo toyeli bino na mokola lelo, selo analyse ya lelo, selo d'information balubi ke bitumba ebimaki na fête ya Belleville Kandi Marina Laba na Aziza. Alors toyoki tomoni ke bato bakomi ko fingela ngo Belleville. Bitumba ebimi na anniversaire bato bazo fingela ngo Belleville. Est-ce que bitumba wana o bolingi bo fingela Belleville lelo? Ba yebisi bino ezalaki bitumba ya bitumba to ezalaki buzz. Alors tozoyoka yango a na Xile Botelwa TV. Pourquoi ba préparer qui basa la buzz libosa Belleville, pardon? Pourquoi ba préparer qui basa la buzz libosa Belleville? Est-ce que makambango ezaki réalité bitumbango bandaki ndenge nini? C'était comment? Tozoyoka yango awa na Xile Botelwa TV. Na pesi bino mbote bandeko nyonso bolandaka biso, bandeko nyonso bolingaka biso, en tout cas na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso bozali. Bandeko na ngai tolobela nanu likambo yo, tolobela nanu likambo ya likamba ya anniversaire à Belleville. Tomona batu nyonso basalaka ba buzz, tomona ba buzz likaka nango. Mais toyebi te buzz oyo yango nde pesi bino permission ya koya kofinga Belleville. Nga lobaka toujours soko za Abakouk maramba famille bote équipé yo te. Soko za famille bota mamba bakuya ba Abakouk équipé yo te. Omoni koza no famille bota, yo moni Abakouk atielo ko ofinga te, yo pour moni koza no Abakouk, omoni vidéo ezo concerné ba famille bota, boleka na binote. Boleka na binote. Il faut boleka ka. So bo moni likambo ezo concerné binote boleki na bino. Siko bino aboye bo fingi Belleville. Na yebisi bino ke likambo wana ezale ya solo. Na yebisi bino ke Marina Laba na Aziza babundaki. Bo mondenge sopi bino. Bo mondenge sopi bino. Bazo la Belleville et famille bote panzani. Bo wela ka koloba sambo sa la vérification à likambo. Bokoma ko intégrer Belleville toujours na buzoba. Bokoma ko intégrer Belleville toujours na makambo. Mais baza ba comédienne, baza ba actrice. Bakoki po créer pe loko mubwe wana pour nous faire pour nous sekisa pe bato bande onanga. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, mais quoi partager biso partout nzambalo la opambola yo. Alors na meka no côté la bino to meka kolanda ensemble na bino, na meka vraiment côté la bino nanu vidéo wana to landa yango nanu ndenge le kaki après to décortiquer sur ça. To meka vraiment kolanda yango po en dehors ba vidéo wana to komona ba vidéo mususu o bango mu ibale ba kende ko yamba Belleville après bato ya ba fanfare ba surprise ba yaka ba sala ki ba surprise ba sala ki ba yembela ki Belleville Aziza na Marina ba yamba ki Belleville. Bozala raté soko Monica likambo. Au Monica likambo sans même vérifier directement Pélici live, directement sali émission, directement bandi koloba la famille bozala bongo te. Bozala bongo te, bongo mabe. Bozala teka soko moni likambo directement OK au Pélici caméra, directement au sensibiliser batu na live boye po bando finga. Belleville ne mérite pas ça. Belleville aza mutu mukiete Valero bopesa asila na bino boye bakeza pe na bato na famille bota bapesa pe Valero wana na Belleville na bango. Soki bino kuna bolinga te bafinga sila na bino boye bapekeza pe na bato moko boye quelque part ba olinga pe te bafinga Belleville na bango.
eza nderma ona bata Bellevue nde balinga te bafinga Bellevue na bango bata sila pe balinga pe te bafinga sila na bango. C'est ça. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talandenge bimiki toko na fête tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Est-ce que toi tu craches au sein de toi, tu peux toi? Tu craches, tu peux? Est-ce que toi tu craches, tu peux? Tu es malade? On se met dans ma caisse. Moi je veux pas voir. Tu délires? Quoi? Est-ce que toi tu craches au sein de toi, tu peux toi? Tu craches, tu peux? Est-ce que toi tu craches, tu peux? Tu es malade? On se met dans ma caisse. Moi je veux pas voir. Tu délires? Quoi? Est-ce que toi tu craches au sein de toi, tu peux toi? Tu craches, tu peux? Est-ce que toi tu craches, tu peux? Tu es malade? On se met dans ma caisse. Moi je veux pas voir. Bapreparaki scénario na bango. Bapreparaki yango très bien pour basepelisa Bellevue. Après scénario oyo tomonaki bata fanfare bakotaki. Tomonaki surprise ndenge lekaki. Ba vidéo ezali. Mais Baba Cook ba Monica ka vidéo basilisi yango même pas na suka. Pour ba réellement ce qui s'est passé. Directement ba pelisi ba live, directement ba komo finga Bellevue, directement ba komi ke ba wele la Bellevue, kutu Bellevue abimarana Aziza, kutu Bellevue abimarana Laba. Bellevue ngozala moi mobile to moi si bosala ngo kitoko ten. Bosala mabe. D'autre part, bino de bo créera trouble, bo moniango. D'autre part, bino de bo créer polémique. Même si vous regardez dans les commentaires, il y a vidéo wana, so bobi bo kota na ba commentaire. Bo mona nde ba finga Bellevue. Bo mona nde ba finga Bellevue. Eza kitoko te. Batuna batu basa makamna ndenge na bango. Bo se mutuna muta se focaliser na groupe na ye. Oza Bakouk se focaliser na Bakouk. Oza famille Bota se focaliser kuna. Mutuna muta se focaliser kuna. Eza na problème ite. Ata kutu babundaki ya solo e otala binote.
Normalement, fallait pas être la bino. Pour ça, ma kambe ou la famille libota. Et ça, c'est que, muta ya nani, ya baku, kukura babundi na muta famille libota. Non. Et ça, que marambu ya bango na bango. Et ça, likambu et l'équipe bango na bango. Même si c'était vrai. Que babunda qui a solo. Mais ça, likambu et l'équipe bango na bango. Et ça, likambu et l'équipe bango na bango. Mais ça, likambu te o boko ya fingi lango bela. Normalement, boko ya finga belle vite. Mais bozo luka makambu kaka bino na bino. Bino na bino. Bino na bino. Bozo luka makambu kaka bino na bino. Eza kitoko te. Eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te la famille. Donc batu baza sou libre yo sala même ba buzz na bango te. Batu baza sou libre yo sala lika et comment ka soko sali likambo mo bo na réseaux sociaux directement au moni o koto ba yeba fingi, au moni o koto ba yeba lobby, au moni o koto ba eza bien te. Ata mukolo anniversaire a mutu. A koza na kimia te. A ko mérité ma finga ti muko anniversaire na ye vraiment. Siko yango wana likamba ngo balobi eza nango lukuta. To sala ngo ndeti ndeni. Bo retirer ba parole na bino bo bimisi. Bo ko effacer ba émission bo sali. Boko effacer ba live o bo sala ki ozo kotela bino mbongo na ba chaîne na bino bo longolango. Nde balobi ke likamba ngo ezaki nango ya lukuta. Est-ce que bo longola ba live wana o bo sali? Ba live o bo tie wana na ba compte na bino bo longolango. S'il vous plaît, et mon boutique à Bellevue sala musala na ye. Bellevue aza icône. Parmi bato bana ba chaîne ba théâtre eza na ba abonné belé c'est Bellevue. C'est Bellevue. Bellevue sala ba théâtre éducatif. Mututu ayebi yango. Tolongola no polémique oh Bellevue aussi là non tolongola polémique. Si la salle a beaucoup plus ba théâtre oh c'est qui saka. Ba théâtre o batota la ozo seka mais Bellevue sala ba théâtre o eza éducatif bota la théâtre tali théâtre se retrouver à teli solo mo ebetaka o teli solo mo ezala boy eza bongo mutu na mutu ana spécialité na ye Bellevue ana spécialité na ye si la paix ana spécialité na ye normalement bango mibale bako kokana te. Pour mutu na mutu osa makamu na ndenge na ye Bellevue abotama jour moko te na sila. Bama pasa okutu babotami babimi libumu moko mais basalaka toujours makambu différent. Basala mambo kokana te. Mais pourquoi bolinga bolatisa sila likamba Bellevue bolinga boletisa Bellevue likamba sila pourquoi? Ba chroniqueur, bata théâtre, bozo boma makambu, binonde bo boma makambu, binonde bo potanisa batu. Ba fana quit, ba fana nzala, binonde bo potanisa batu. Pour un vrai fan ya mutu, ao yate ke ayana ba polémique ya ofinga kap. Mutu pena za fan, vrai fan. Vrai fan pena fano pena o pena vrai fan o azana ba raisonnement fano aza sage o azana maturité ao yate po ya finga mutu na commentaire ao yate po ya finga mutu na émission ao yate vrai fan no ebisa bino o poussa na te po ya finga ba o bo ya finga kana bo ba faux fanatique. Pour mutu vraiment za fan ya mutu vrai fan ya mutu ayo finga mutu na internet te bo ba faux fanatique bo conduit batu na bino na berrer bo conduit ba star na bino na erreur bozo faire kusuni baloba ndeni bozo kwesa ba star na bino pour rien.
na ba polémique moko eza inutile, na ba polémique moko ezanga mutu na makolo. Likola ba polémique na bino mabe, bozo kwesa ba fan na bino, bozo bebisa ba fan na bino, ba polémique ezanga mutu, ba polémique anzala, obo sala kawana. Bokwesa batu na bino pour rien. Lelo bokomaka kolanda gafi nini o bata famille bota ba osala pona pelisela bango live. Bomoni Marina na Aziza nde baseki bino. Marina na Aziza baseki bino. Marina na Aziza baseki bino. Vous croyez que elo bango basala eza ya solo, babundi ya solo. Musuku ta matan live azolo ba ngana na ba preuve ya Belleville nga bimara na Marina. Bimisa ba preuve totale. Bimisa ba preuve. Bino wana ka boya ko finga Belleville na lesbienne. Bino moko ka boya finga Belleville linga papa batu. Bino wana ka Belleville soki mamoli fa bengane po linga ka mobali boye. Oh Belleville abala. Siko mutango moko ye wana nde boleta ba problème onyoso. Mutango moko boya finga bimana baninga ne basi. Mutango moko ka bino abala. Siko tonzimela nani finalement abala tondeni. Bo monte ke même bino moko bo tatoni na mamna bino bo loba. Même bino moko bo finga bo monte ke bo tatona bo ebi pe vérité te. Butika muninga za à l'aise. Butika muninga se pe na bénédiction na ye. Tozalaka mutu nyonso azaka obligé ya konzima muninga to mutu nyonso azaka obligé osa bolamu. Soki na kote na yo ebi ke Belleville asala ba mabe. Soki na kote na yo ebi ke te Belleville azamo bomi. Belleville asala mabe. Belleville azong sabo ya kendi sabo azong sabo ya ovandi nango na motema. Soki yo ebi ke oza conscience zo rappelé que olinga Belleville te po asala bo. C'est toi, eza yo. Eza conscience na yo. Eza makambo ezo intéressé yo. Vanda nango na ndenge na yo. Kosala pete pour que batu musu bayi na muninga. Soki yo moni ko linga ayete, linga ete na ndenge na yo. Mela ngo na ndenge no, vanda nango na ndenge na yo. Me koya ko incline batu na kata situation wana te. Koya kota baninga na situation wana te. Kokota baninga te. Belleville na famille ya na bandeko na ye. Mabe obino bomona ka ye. Ba famille ba mona yango te ende amona sila. Ana ba côté fort ape na ba côté faible. Belleville azaka na posa ba bakuku ba lingete to sila na posa ka ba famille bota ba lingete. Me botika nde mafinga. Kitoko te. 10 jours anniversaire à Mouninga. Tout le monde a assis la salle, ça va fête à anniversaire. Mais 10 jours anniversaire à Mouninga. Boye ko finga. Bango nyoso basala ezala nonka bien te. Bino ya bino nyoso ezala bien. Mais bo vana na ba biloko bien na bino. Boti ko finga baninga. Bo créer ka désordre entre Sila na Belleville baza ba sœur. Baza ba sœur bande konanga. Basala ka musala moko. Lelo ata bayokani te lobi ba oyokanaka. Lelo ata baza ensemble te. Lobi tan ba luka ba yokana nde yo oyo senga ba pardon soko fingaka Belleville. To soko fingaka Sila. Boya ko finga Belleville amona binote ayebi binote. Mais parmi bat boya ko finga omona ba faux compte belé ba faux compte belé. Ya bangona bango bata maboke. Justice anzambe za ofinga Belleville asala obolamu me oyo ofinga yeba ke bolamu ane kanga mona gorge. Soza muta théâtre finga kasala obolamu ekanga mona gorge. Encore une fois, joyeux anniversaire à Belleville Kandi Poutine de l'écriture. Moi si moko sans les sous, en tout cas, joyeux anniversaire, que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur donc ndambe kasala obolamu ebela peso mayele, que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Nzamba peso penali sous sagesse ya makasi, a peso vraiment intelligence ya makasi ya kobakisa lisusu kokoma ba film ya kitoko oyo vraiment ezalaka édifiant. Oyo ezalaka penza oyo edikaka bato ebele. Nzambe asala yo bolamu. Bandeko botika bisala kofingaka baninga eza kitoko te.
Aziza na Marina likambo basali ete ya bino bato a polo ete ya bino bato bozaka soko moni likambo sisi yango na nte oyo pelisi live fingi bo mondenge sopi bino kitoko te. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez la famille. Si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelola TV, partagez sur Facebook, WhatsApp, Messenger, partagez partout. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Tika moi liloba bien pour na Bellevue Kandi nzambalo la ropambola yo donc. Tika moi liloba bien souhaité ba joyeux anniversaire et aux amalamu mama Bellevue azakana eli kambu na mutute donc joyeux anniversaire na ye esika azali ndeko kotina na chaîne na biso so zambala no liboso tango zo s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tango to yana ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso ozala yango bo moni toloba cliquez sur la cloche de notification. Vraiment ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Ce qui Yesu Masia azongite telanga j'aime bien partager lenga likambo partout po bato bele ba kanisa Marina laba na Aziza babunda ki ya solo po bato bele basali ba émission basali ba live ya ofinga. Alors partagez partout nzambalola akopambola yotokutani à la prochaine. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelola, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.